frère passé tant que mon frère Fali c'est parce qu'il a frère Fali pour nzamba zwanga na tchétché c'est ça ton histoire on dirait nanzala tant que yo comme mona bo offrande comme mona aussi laisser apporter une offrande or bossa ni peke offrande à la mad nzamba ba pagano l'offre mo pagano roboto na detinga pasteur moi c'est lobby mais j'étais mes endroits d'accord mais moi c'est que la sombe de champagne et puis on sort pour soi mais la champagne c'est pas un péché. Bonjour, bonsoir, bonne année, na abonné na biso nyonso ya Congo Cool TV partout dans le monde, place en Sobozali, les en Londres, Paris, France, Suisse, Italie, hein, États-Unis, Canada, donc partout dans le monde, même dans la République démocratique du Congo, Bambote Belé. Et merci na bande ko nyonso oyo bazo continuer ko soutenir émission oyo na ba conseil, na ba finance na bango. Et ça n'a pas prière, merci na bino nyonso. Na bi ke boze belé mais ata muke to rotanga pour que boza ata motiver na mabanga na bino. Et merci na nzambe o asali ke nga na bino to mona sumu kolo ya lelo, hein, malgré banzo to déranger moi muke mais merci na nzambe sa to mona susu lelo. Et merci à mon boss papi d'Etienne Fumunsaku Fumupa depuis Londres, hein, babi ancien joueur, ancien combattant en plus. Papi d'Etienne Fumunsaku. Toujours dans l'émission la biso quand on est émission la biso parlons Jésus-Christ. Oh émission oh yambara ming basala nzambe. Mais la bandenge mo kaka bandenge mo neto lo bara bandenge ndenge mo boy. Mais toujours dans l'émission la biso parlons Jésus-Christ. Toujours parler lelo makambo etali nzambe, makambo etali Yesu. Hein? Makambo etali basali ya nzambe. Et merci à maman Mimi Matondo la grande dame depuis Londres. Babi koko ba mapasa. Hein? Toujours dans mon thème. Abi maman ya bane belé. Babi bientôt awa inane ya ba mapasa Mariana et Maria. Nabi ke ibelé ya bien ko salema. Et merci à maman tete botamba na ba conseil. Na yo opesa ranga esalanga bien depuis Hollande ba conseil ne salanga bien makasi. Babi talaka wana baza base na ngai baza ya ngai. Soki na remixer bango te et ça pas si mingi pe ko sala ma bien te. Et merci à l'homme Moufengi depuis Canada. Hein, moi ça chocolat. L'homme Moufengi depuis Canada. Mais pourquoi pas Bérin Rouge de Luanda. Bérin Rouge de Luanda. Babi wana staff à Watanabe. Ba o bazana Luanda vraiment. Et lelo naza elongo na mosala nzambe moko. Hein, bino boye bina ndenge mususu. Eh bo lelo pesu bo luka bo yeba ndenge ni naza susu. Boye bele na bandenge mo boye. Boye bina ndenge ba artiste lo ba ndenge ke artiste. Yeah, artiste na kata les amis de Congo Cool TV ne boyebelier. Mais lelo aza artiste était aza mosala nzambe moko o na yambi lelo na kombo ya Mundeba. Gloire évangéliste, mosakolo sisi babo ya basambo. Taka mokongo mosakolo babo ya basambo. To remeka un peu ko partager na ye moi ma solo moko etali kaka bonzambe quoi. Hein? Bo benga, bo s'abonner. Bo partager émission à l'élo. Les émissions, moi, ils ont ma casse fort. Quand on est dans le bar, vous partagez, ça là bien. Et merci à mon réalisateur Maldini Mayanga, na Simakande Salaka. Mais avant d'abord, tu côté na kata mozino makambango, na osenga kuna na régie bati abiso mo nze moko, et bongo tozonga nde Salaka. Check. Moninga ya solo akolinga ote pona biloko ozanango. Kasi akolinga yo pona oyo zali. Nde bolingo yesu atalisanga ni kulusu. Haleluya. Moninga malamu yesu, moninga yatango nyonso, yolinga ngai te pona mbolamu na ngai, yolinga ngai na ngolu na yo, na batela kimia na motema nanga, yolobaki yokotika ngai te, atabaninga bakei mosika nanga, yesu zali pene pene, tango molili ekomi na nzela nanga, atapasi nakobanga te, yesu polenge ngisa njela nanga, pona ngenga na mokili oyo,
nakobanga te soki pasi natalela se yo masiya na ngai yosopelanga makila mpo na bika wana nano nayebi yo te. Kotambola ngai na mokili oyo kolotambusa kanga wana nakobondela zalaka nanga mpona tikala kaka na yo okotika kotika ngai te nkolo na ngai motema na ngai posa na yo otango lisungi ya bato ekemosika tango wana ya yo eyaka nazalaki na bato babwakisi ngai motema na ngai ezoki pota tango natomboli miso na ngai natali Yesue nazwi kimia na motema na ngai motema na ngai batela kimia talela. Merci na bino bozaki ebele pona Rolanda nzembo ya frère Dada Luau ba bitalaka adoration mo kitoko et ça la moi bien soki to komisi nzambia ça la moi bien. Ça là, moi bien ma casse. Nabi que déjà bon monde déjà évangéliste Moussa Kolbabo yaba Sambwa. Dersi Mutombo depuis Paris on te le barake. Ngale là basala nzambe trop oza bien internationaliste les grands droumers Dersi Mutombo depuis Paris. Frère Moussa Kolbabo yaba Sambwa yeyo azana nga na plateau. Ah bonjour Moussa Kolbabo yaba Sambwa. Ouais, bonjour messieurs les journalistes. Bonjour na ba fan na biso surtout ya Congo Cool TV. Merci Lissous Nabino ainsi qu'équipe technique Mobimba Obopisinga sous chance et puis opportunité à les Kalissous sur le plateau na Mokola Lelo et puis je dirais merci Natata Nzambe Obopisinga Makasi Ozana Bino parce que Azolo Banasis Cortons Nyoso te glorifier peut te louer car Oiza Kombonaye. En tout cas merci et puis nous allons vraiment hypocrite soit ingraté Zagina Makamine na kutena nango. Donc, bateau ko bingana vie confinement na zaki libanda na zaki na ndakute église pe zaki libanda. En tout cas, na remercier en premièrement bateau basonga kinga pour que église le soit place nga pena soit place à kolala. Pour moi lobi nani akopambola mosali na ngata na kopa mai nganzamba retourna zanga opambola e. Ya pesi merci na honorable Aron Mukulwa papa social nga na mesana ko bengaye mbabola ya bana ngaba po bayaka na bango na mamufinu kunzungu. Mais ceux qui m'baboulent, ils étaient makala moins bolamba, ils étaient donc ils étaient m'baboula ils étaient réchauds. Pour contredire, ils jamais balamba likola faire à repasser. Et ça passe. Na pesi mbote na mon frère depuis mboka mundele na kata Miami États-Unis, patini mbo papa nazana, la big salutation yango wana. Et puis sans oublier on a bengaka l'os de mes os, la chair de ma chair. Na otangate bo bunda. En tout cas merci Nzamba Pambola. Abio atanga te baya bunda pamba mais musala nzambe musala nzambe to kota na kati maya mozindo ya makamu na biso to partager nga nayo lelo na basala nzambe d'abord pourquoi kowela nezala trop afin na kota na le modelo ya le mo pousser nga na bandango déjà pourquoi na basala nzambe kowela na trop ben kowela na dans quel sens faut koyeba kowela la ya nini. Bon, là, tu parler sur Jésus-Christ. Tu parler sur Jésus-Christ. Mais dans le temps où tu c'est-à-dire na kati ya etonga na kati église qui leadership ya makasi. Celui ne sala make bo wela na trop na kati ya musala nzambe na musala na ye.
oyebi na koloba bandeko na nga bapasteur elo mwa mokie lelo eza nde tokoma kobimisa baéducation tozwa na ndako na mitema mabe na biso. Ne vous y trompez pas. Chacun de nous oyo bengami pasteur aza pe na lolenge éducation zo pa na bango. À part l'éducation azana ba caractère to benga ce sont des caractères innés. So zara déjà impoli pa na bino tango koyo za la pe impoli. Lorsque Jésus-Christ a botamaki, il était déjà une personne au ayaki na nzoto ya musuni, c'était un esprit qui na nzoto ya musuni mais ayaki déjà na ba critère na ba lolenge na ye. Il parlait dans des adages depuis bon moment même petit temps à Koli, même petit temps à qui na fin émission na ye akeka kana ba adage. Nde mo pena muto azalelo amesana ko finga ko fiotola. Même si a commis pasteur, il ko ne ko landa e kaka. Donc c'est que tout le monde a ba prophète belé ba kanda déjà qui ba caractère ba uta na ba ndako yango ça ba kanda. Ah ben si, pourquoi pas pour ninga mo mosakoli ba boya ba sambwa. L'évangéliste Gloire Mundé ba mwana ya papa Archip Makulu, nzamba pa mbolo papa na ngisiko zali. Mafuto sopa gezaki ya pambati nga zalo kwa mutu mo na yeko révolutionner les sous makambo nzambe. Donc la révolution il faut kota d'ailleurs l'évangile akala na même évangile ki lelo lelo ba pasteur ne toza boye toza ba vrai hypocrite. Or Bible zoloba qu'il soit maudit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec hypocrisie et méfiance. Donc quelque part biso ba pasteur toza ba vrai maudit. Tant toza ba vrai maudit ya moni peuple de Dieu ezo nyo comme lelo boko ma bato milelo. Parce que vous donnerez à mon peuple ce que vous avez reçu à moi gratuit et donnez-leur aussi gratuit. Et ce que vous en avez, c'est ce que vous donnerez au peuple. Mais tant que vous avez déjà maudit par rapport à l'hypocrisie, on a besoin de Nzambe. Au transmettre, il n'y a pas de Nzambe. À part l'hypocrisie, les sous. C'est pourquoi pasteur ton olé andunda yebi sabana kenali andunda. C'est pourquoi pasteur ton obinze mon frère fali yebi sabatu kenayebi frère fali. Pour Nzamba zo ngane na tchétché. C'est ça ton histoire. Donc le autre na course de pouvoir wana parce que tozali batuma to utaka bipa na biso ndirena eskizinga na terme on dirait na nzala tango yo komi ko mona bo offrande ko mona on se laisser apporter une offrande. Or bossa ni peke offrande à la mad nzamba boya kiango ese musaline ko zoate okufa lo suka lo ngezi. Toute offrande ne pas à manger. Papa a pesio papa a consacré yo zaka na sama kolonae. Humilité kaka. Parce que c'est l'humilité qui possède de la gloire. De la gloire. Gloire yozo lukalelo. Nanzela humilité orozongo muke muke. Tout ce que je pouvais dire yangwana. Merci vraiment boto vraiment explication muke à Moussa Nzambe hein Moussa Babo ya basamba article par rapport ya qui leadership to ko wela na kati ya itonga na ye. Pe ba caractère oyo basanza bazana ngo. Na kati église. Na si boto landa vraiment quand on est dans le bac, Moussa Nzambe faut un exemplaire. Ce qu'on a exemplaire, c'est que bana oyo kokocha na kati église. Ba pe ba salara le roi ayoka, ba msuwa la route wa mbutu. L'autre monde en église ming. Moussa Babo ya samba. Tout oyo ka ba rimer, na peut-être so eza ba rimer to eza ba vrai vraiment. Pour bibi no ba sanza boko na ba ranking. Boko na ba ranking vers to ba benga ba païen, vers ba païen. Vous avez serviteur de Dieu, ba remarquer que non ada misala mabe asala makambo mabe trop apo moni ke tengo mo bisa ba vérité musu ya batu musu basala makambo wana na sima nango boye kaka yo mo boye okomi batu ba yokelo ma biki ate donc c'est que le roi bongo le mutema masu bien fodé po biso ba bongo la mutema mbala moko mais comme il fodé abongo mutema mba mi balé après na sima susu rankine ko di susu était so ki da ba rimer en déjà Bah en tout cas moi je dirais une chose. Toti ka ko sa peuple de Dieu ernyoso. Et par rapport à Barimer, moi qui ont été Barimer. Tu vois, comment il y a par rapport à Moussa Nzambe, moi, comme dans ranking. Ah ben, ranking, quand on a trouvé Bissau, soit ranking d'Abonzambe, na Rondi Mananga. D'être Singamo, premièrement. En tout cas, on a profité de l'émission, on a présenté Besquis et pas la Sierre. J'ai une amie, comme on les a Fougan Ngimbi, en direct de Brazzaville, Nabi Kaolanda Bisso pour Congo, cool, il y a parmi les abonnés à la chaîne Nabisso. Ah ouais. Donc, Fougan Ngimbi, toutes mes excuses, ceux dans la place où nous avons été, Limbisa pour la zame, tout homme est faillible. Bon, ni n'a pas place. Pasteur Bazaba Rankine, moi j'aimerais beaucoup citer le nom parce que la Bible est ici hypocrisie. Comme exemple, il y a mon aîné, parce que un collègue n'a mais assez né le pasteur Denis Lessi, l'homme de Nzondo, une personne à qui j'admirais sa façon de travailler. Mais Rankine tout bolo, on a ceux qui n'étaient sur Rankine, n'a tout le monde vient en dingwe, c'est mon vieux. Viens en dingwe. Ngana au CP là.
c'est par rapport à Nike, pasteur, prophète, Denis Lessa comme un ranki na edingwe. Kache. Mais Nzamba lobinini. Mettez-moi en épreuve, botala soinga Nzamba non salate, n'est-ce pas? Alors, tant Eli a mataki na ngomba ya mo Carmel, a mataki yemote, a luka ki na no rankin na ba prophète abal. Yango tu sais que Msusu Nzamba nga mema Denis Lessa na diapason Msusu. Yango Denis Lessa tali que na Kinshasa qui est le plus grand féticheur c'est Edingwe. C'est pourquoi l'ancien définit Edingwe. Mais je crois que Denis Lessa obéit Edingwe. Est-ce que na Kinshasa a Edingwe azara yemo atake Katia Mounenega donc Denis Lessa ozo ranki na ida à part Edingwe ba Katia Msusu bazate. Bon. Ce que j'ai toujours admiré chez mon vieux Edingwe, alors bien que Azak Katiarte, Azanganga. Mais nganga abunda ba komana ba Selemani abunda ba kabo abunda ba Katia belé mais pourquoi ka obengi nganga? Mais ba Selemani na ba kabo no tangi bazal ko ba élève Edingwe na Kindoki. Bon je suis pas là pour nous débattre sur bango, bazal ko ba élève Edingwe na Kindoki. Ndenge sko Denis Lessa tali ke na ndenga Kindoki boye bozaka na Edingwe na Kinshasa. Na ndenga mambo tali bali bozaka na vie na mort. Na boaki bango te mais ezande ke la polele. Bozana vie na mort. Alors, Denis Lessa bi ab manana na mutu ezaki akola muse bembe, ya banana mutu akobimisa ba fantôme qui est Edingwe. Oh ngana yebi ke ba okuta na tana ngomba mangengenge pour amo Carmel les a ressuscité. Atala mangengenge, je suis sûr que Denis Lessa obete Edingwe. Moi je lui encourage mon vieux en tout cas kende ka bongo na rankinwana. Kende na ngo bongo Nzamba pito tient une épreuve. Yende prophète, yende Nzambe ba prophète ba Edingwe aya yo po belle Nzambe. Mais place ozo linga botinda pasteur ou prophète Denis Lessa akende ko bunda bitumana Edingwe. Est-ce que bité que place waneza ya place moi comme place à Buzoba pour te dire que mangenge za place moi bakenda rapona osambela mais le comme place à Buzoba yo kangana monsieur les journalistes est-ce que vous comprenez que makambutu ezaka père de autour mokile tambola mibale Nzambe azana satana lisumu ezana konetolama kindumba ezana fidélité est-ce que vous entendez bien motema mabe ezana motema malamu kolinga ezana déception zemi ezana kobota donc biloko to etambolaka de donc nebe mangenge ezana bonzambe faut ko taper na bondoki na Buzoba mais ezana place ya Buzoba ndesika Nzambe alakisa pe monena bonzambe na ye pour Jésus Christ ayaki tango ayaki pour va crucifier bakoko crucifier na bilamba te il a fallu batika Jésus Christ tuni pour que amata sur la croix yo nga to za béni donc humilité donc soni wana ya Jésus Christ ndele le pesa gloire pa na ngana yo alors pourquoi pas Denis Lessa ke mangenge pour mo Carmel les athées. Pourquoi pas Denis Lessa ke mangenge pour mo Carmel les athées? Ba abonné na biso Congo Cool TV bo s'abonner ba on a pas s'abonner te bo s'abonner bo aimer bo partager mission ba bien mission za makasi eza ko question ba on s'abonner te eza makasi eza ke ba bien aimer nyonso bo luka bo s'abonner po sika Nzamba za eza sika yo foya po soko s'abonner te za lokwa matanga mbula ezotanga yo kombono ese nini eyebani te litanga mbula za na posa bo kangelo ngineze ni kombo na ye po obengi na kombo ni bakwa ke bilamba la moko est-ce que bazaba na babina li mama moko Mosakoli baboya basambwa ba ministère Nzambe Mosakoli baboya basambwa na bike bato baze bele ba Hollanda ba oseka makasi babi Mosakoli mo ye awa donc azo panza mabe makasi awa panza kande to lobakaka to so ngana na likolo biso Denis Lessa kande to saka to fandika wana comment elelo Denis Lessa o aza prophète Mosala Nzambe mo ya nguya Mosala manguya ka ndenge oto loba mais Mosala Nzambe manguya awata kokoya oyebi awata kokoya mais na lobi hein alobi na biso nini que les forces soutiennent le faible mosala Nzamba ko ya ta trebishaka te ya ko akoya ki so basala Nzambe baza ba ko contredire nga ba leka ba ya ala ko ko contredire nga na lobi bien bible zolo bango basala Nzambe ba ko ya te ba trebishaka ko trebishe za nini na français na zo na lingala biso to tangité ko trebishe za ko glisser mosala Nzamba a glisser c'est moi c'est que ça na lobi ya mosa boya samba mosa Nzamba ko ya te ozo ba aglisaka mais so kota siko o na akweya mais boye bisanga ko eki place ni ponga na moni place Denis Lessa ko eki te obika kota prison ya ndenge nini asaka nini tuninga so posala su nini wana poto kene sun toke ba politicien bon na profondeur te po wana ya makambo biso ete do parler sur Jésus le roi lobela ba politicien bon moni mabe to kana kasa Jésus Christ le roi lobela ki ba politicien bon moni mabe Moïse a tellement qui Pharaon n'était qu'un politicien a tellement mais asa qui escroquerie et bien ngo escroquerie de tinitango obisi mosala obisi mokonza mboka ke okene mabe to mokonza mboka bimisi mbongo mo apesio o so okena l'état balbani tentative de corruption dans l'état ba oliam mbongo za ofele yeba mosala Nzambe il a droit parce que mibeko bo sala le constitution et outi na bible le premier constitution mo ki les arabes bible
Alors ceux qui ont monté mon kilo, yo commandant le bique tenter la corruption. Pourquoi pas passer par le bac tenter la corruption fond dans deuxième abé. Ali na yango et na ngona auto bengara et qui n'a passé simple. Mon savon moi basamba azoki mara ba question nga azolinga asala nga so bande. Tozana kuna te, tozana toujours quand to fanda ka côté ya prophète Denis Lessi. Merci. Po babi yango ndeza news makasi oyo. Leo na bengeli yo etake mosakoli. Babo ya basamba. Comment na sikoyo serviteur de Dieu. Ranki ne suiga raté na edingwete. Mais comme il na ba de population eza na matete nyonso wana. Ba matete bambote mingi ya, babi matete nyonso na bika commune matete mobimba. En tout cas ba masala do sana bino ki yanki ba masala nga ba kacha to bundana bino. Bambote belega rane ezala sala mais to e bate ranki nango comme su ndeni comme tina niveau edingo et nano prophète sabiso Denis Lessi ko tina ba na matete. Ah ben place on a besoin de réponse. Place on a tout besoin de réponse. Moi na ninyo ba finga tata na yakanga maboko. Ata so ba finga papa bikumo kanga maboko. Non kangate. Alors bana to matete ba yanke to matete ba kacha to matete bana to matete mettre la bongo zakana. Edingwe. Il faut ba côté là. Et parce que ba côté edingwe mais tina niveau mo ko make via qui mama aki église ko ma ko la ne azonga ne mpandi mususu. Te makimiti ake parce que sombi lupango yango Denis Lessi ke vanda. Nenge le roi Denis Lessi azui likambo na koti point poza yana ngala zali kito zoza bana tatamo. Nzambe mutaboti ngala Denis Lessi te. Edingwe pa boti bana matete. Mais église za kunati. Église za kunati oyo te ya kakati. Ah. Mais côté à Boten, beaucoup monter na keba et simba souté. Donc ça nzambe ko na baranki na bakache. Est-ce que ça normal vraiment? Tozo te na keba te tozo yebisa bakache ke ngonga suke koki. Donc tant nzamba na posa moyo ngapa nzamba yaki pona biso ba J7. Nzamba ko mo aussi comme on a des copains ngo simba te. Po bato biso to photo benga bazoya te. Ya mo to viser to tiki bakuluna to qu'est-ce que pas bakache? To bengi bakache parce que bana bakuluna bakenda ko bakache bakanga bango basinga yo bien ngote. So to benga no bakache bo mo ba ya ba mo sela nzambe. La bien. Tous on a bien. Donc, comment expliquer que Kuluna a pas caché à Singapour à Nosani? Et bon, yo mumsanza ilo ne Singapour ya pepa na pe o kange pe singa. Mais na lobby biso doit basala nzamba solo doit basala nzambe te ke lokuta. Biso doit basala nzambo bibelo même la nature elle-même ne vous enseigne pas. Biso doit passer qui lelo to te apé sur qui lelo. Ce sont là net qui ne est nini pour qu'il lelo la ma Bible ça. Ya mona yebiso te na Bible zali. Qu'il lelo Bible ça. Jésus Christ soit bête la disciple ne ngonga bisi bongabi. Même la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Alors bête le passé pour ani. Mais bon Jésus Christ c'est mama mbalelo. Mais yebe que nature ezande lelo lorsqu'on parle de la nature ezande lelo na lobby. Nature ezande lelo na lobby na vandi ah bon tout pas que ngazara moi mke bando beta bale mais lelo ki mukolo tout pas comme ta musique. Lelo tout pas comme ta musique. Nenge pesa pe biso kuluna azanga tina melo na comme serviteur de Dieu. Donc il le a la rôle. Ya ngomoni lelo to bike non to évangéliser de ba quartier. Parce que tali batu mingi lo ba passer ora ngazara kuluna ngazara criminel to lembi bango. Comme ça ba quartier bon to espèce ba kisi baya. Siko ebela batu bazala nzela a lo bandimi ba te pate pa bazanga paso akende. Comment on agissait dans païen assemble la route babi chauffeur aso na moto JC bambote be ba ozali babi wala ndaka Congo cool mingi. Comment l'ingénieur Glody assemble la na été Godi go là donc bazala pas hôtel ya bango yo on répondra hôtel ra quartier yo kana biso moni leti ba ingénieur Glody na ba JC am tout monde déjà à cause ça église nzambe pour na offrande kena ngo ti lelo apesate zomprendre papa likamba quartier donc likamba quartier eza ndengeni hôtel ya quartier otiki no bandimba ebele hôtel ya bango to hôtel ya quartier mais bible le biso nini. Je suis le maître de votre maître. Donc, nous sommes maître et maître. Nous sommes dit, nous sommes bitindo pesa maître. Le roi ba kuluna ba mona bisoté. Neto bande pa ba maître na bango. To ba mona dingwe. Ayo sambila. Ndeti nga mort déjà na la liste ba modérateur nanga. C'est un bon modérateur. Mort c'est un bon modérateur pe na ozwai. Ndena rata zombie na tika na kanda mort. Surtout na moni que grand frère nanga aîné nanga alandi le kolo nga mona na bandaki nga leki na bandaki. Mabeni. Na ko appuyer Denis Lessi. Là on fait omona makambango babi depuis kadonga makambango babi pasteur aza pour Denis Lessi. Donc par rapport à Denis ça là était que Moussa Nzambe mbote pas ses ali mbote belé Moussa Nzambe a solo Denis Lessi. Par rapport à Denis Lessi ça était parce que biso basala Nzambe toza ba tout mort mis à part. To sengeli soute ko sala oza pour ça oza pour Nzambe c'est poussé par l'Esprit Saint que les hommes saints ont parlé de la part de l'Éternel. Biso to ba homme saint. Biso to lo parce qu'on a pas Nzambe. Donc yo lo bana onga lo bezan ndenge mokoti.
yo ko sala posa anga no bikuma na ngala liandunda mais ngai tant que serviteur de fond nzamba esinga ke lelo liandunda so singa liandunda na lukindo so singa liampaka sa liepaka sa oyo yebisanga ndi yango na osala donc on nzamba eso yango osala yango to mona bino bomoko sanza makambo komi kaka o to kesa mbela mangenge me okesa no kindumba kuna ya to mona bino komi on nzamba la sanga famille za kindoki menso famille za kindoki te bana na bandoki yango te bo panzi ba famille batu de ne sonera kanza même to aisa bino osala oyo osala wana osala constamment ko bino nde ba journaliste bo batu mabe to sala nini bino nde ba journaliste nde ba ko panza batu tala ndenge zo confirmer yango bokomi so ke mangenge ko sa kindumba te yo moko dejo banda ko kosa tata no na mama no yo sala ngoti mais to mona zela ke malembe yo te ko question te yo moko journaliste obete invitation à photo pesa na famille mona batu pour aller savoir que quelle fête ma quelle fête ité combien de bano bino bébé ça ville bobo kosa ke to ke ve ba ke ve mais le 31 décembre il y a différence entre mosala nzambe o andimeli nzambe o te ya biso asa il faut exemplaire na biso ba o to za biso ba na bien constitution lo les bible ye ba que des gens même que tout homme est faillible. Ne jugez point fait que vous ne serez point jugé. Ba sala nzambe tika bango ba rendre compte pas nzambe. Te biso to jugé te lo ba ne o to zo mona. To jugé te lo ba o to mona na bisa vérité so yebité vérité. Autant quand pasteur moko na mangenge kuna azemisi kuna mona batu. Ba kena pona le sambo délivrance. Moi na comme na sema 3 mois so yebité na informé. Mais Esaïe, ton ba pesa que dali c'est que la chair est faible l'esprit est bien disposé. Attanga avec son mabe ngo chezemi. Ya oui. Et là, on ne sait pas si on va passer sa compréhension et lecture. Le roi a commis la chair est faible et l'esprit est bien disposé. Il n'y a pas quoi dans la chair. Bon esprit. Bon esprit. Bozo oui la rare le barra alikambo nzambe na munoro mais la misala bossa la nzambe te. Yango mona sepela na fois moi manzemba lobi. Nzambe monene. Nzambe monene boyo. Mosu soit jalité. Nzambo denile sandimela o papa nanga archip makula ndimela ane nzamba munene. O bango basalela kana na yebiti. Muto na particularité na ye. Po nzambo nga sela kana ko chazimiti. Supone oponika ke denile sika nzamba sambela raza ya solo mais o bango basambela ya solo te. Bon en tout cas moi je dirais nzamba denile si parce que nandimiye parce que na zo temps vana denile si. Na zo temps prier na mutwana. Parce que quand on a prié na yo na mafuta tata na biso son ensemble le son le lo nzambe te lo nzambe la singa to kino o azanga te mais denile sinzamba bisanga o azanga malgré ba faiblesse malgré bitumba zanga na isa ba tu denile sinda ke prison eza prison élévation donc on bima na prison denile so na ba défi minene ba tanga tembe so ba passer on ba za ba leka ba keda na loba ngo tafala ma pasteur donc na yanke na loba ngo denile so abimi eza ba minene kutino so abimi kutino ovanda. En tout cas, la personne beauté, Moussa Lanzamba Nguya, hein, papa n'a coutume de place aux Fernando. En tout cas, merci mingi na mamemi coutume Moussa Mala Moussala. Na lobango que papa soit abîmé au repos. Mais Denis laisse prison à Betty, soit abîmé à comment t'as têti par là c'est pas défi. Il y a un va défier mon ami, ils peut soutenir défi. Il y a Denis laisse. Merci Nabino Botsolanda Moussa Babu Basamba nenga défendre Denis laisse à défendre par rapport ya makambo oyo Moussa Lanzamba Wasala ya biki ezana normal. Bon. Biso to continue biso na katité mais to lobika oyo biso to moni so to lobi mabe bo limbisa biso mais to continue ka toujours na ba question na yangai ba réponse ça ya Musakoli babo ya basamba Musaka babo ya basamba question uti musika nde to lobaka et pas Nathalie Sapu depuis Dallas abina tu na bino basana nzambe ayibo pesa nga différence entre Moussa nzambe ko va na bar to na hôtel nde ba kenda basambela. Et toi, belo rapport. Comment là, bon baniki ali sumu ko fa na ba, mais o sepela ko keno sambe na hôtel, obike. Na ke kuna na pela hôtel pas à répondre ke sambela. Mais na ba o boy ofanda. Bah en tout cas, moi je dirais on est comme problème maturité et mentalité à mou, ya mutu yemoko. Au moni lelo, les gens comprennent mal baba hôtel baba. Ce n'est que des liens à repos, des liens à se détendre. Vous savez une chose, hein? Un exemple typique. Moi, je suis pasteur aujourd'hui, mais ma femme n'est pas maman pasteur. Vous y pensez quand le toi, l'image de la moutoune. Je sais combien d'années moi, sinon pour moi, sinon, allons l'image de Tchété. Mais si on a dit que moi, c'est vino, na juillet, même l'espace à 2 ans, c'est impossible. Moi, ça bosse en la publicité, quoi. Toi, moi, ça bosse en la capella. Si ma femme elle a besoin de libérer capella parce que c'est plus la langue, je prends mon pick-up, n'a démarré. En tout cas, merci vraiment, merci maman nanga Amida Place aux Alines en France, n'a pas su vraiment merci Amida Roberto, mère doublée pour la Moutouka.
facilité nga lelo nzamba pambola na nzela losambo atindela biso jibu. Donc moi si nanga za ma pasteur. Ya nga lo ba banda ese ba excusez nga la terme ba pagano le frère mo pagano roboto na ndetinga pasteur moi si té. C'est un roboto la té. Hein moi c'est nga bo pagano roboto moi c'est pour mes mamans si wapi. O laisser ni nga lo laisser dé. Place ni yo mais nga lo c'est capable. Ya OK be OK na moi si no na checha mais beta msuna na nino na chetemba yo mais moi si na chetemba. Olobi mais chetemba c'est en droite. Na comme moi c'est na sombele ka champagne et puis on sort pour soi mais la champagne c'est pas un péché. OK. Ah mais mi moi si afandi na moi si na yo na chetemba. Est-ce que yo refa na et lo que flatera mutezani ils a ba acte ba fait. Oui bien go. Tant yo mi moi si ngo ke na yo yembeli peut-être nganza bazwanga na bible na tout. OK yembeli moi si nga ndeti comme exemple yembeli ndeti nzembo frère na biso fali. Amédée mon bébé nourrisson paradisien ngayo. Nga pena zwi moi si nga yango na benga kayo susue. Simbanga loboko to kendo mboka. E shongo obenga na libanda to na kata ya chetemba. Te wasko na kaboli siko bokeseni. Bokeseni. So ya memi na place on a yembele nga peka na ndako na palo la moi. Le problème c'est quoi? Moi te pardon, moi ça na posa ke alongwala no bespi avant na banda ku trop. Moi libanda. Et on est-ce que mosala nzambe aroza pour vendre na capella to afani na ba. Mais le rozo ba ngo frère so bless bula lobati. Ya loba mo pepa libanda elenge zala kanzoka gu salaminanga. Siko loko za bango ya mokili. Mo loko za bango. Donc muto ke no sa ambiance sa mumbu ya ambiance. Mais ce qu'on ngana bon nzambe o nzamba peksinga bisinga bi yolongo ngana bombu. Ngana kokili susute. Kondima kozonga. Na bombu ya satana. Yesu kolonanga. Donc on rappelle dans moi que Yesu ndaza kolomo qui souvent na ba capella ezate mais pendant sombe le boki ngulu na capella mo ezali. Donc ça vous pousse to baké musala nzamba sengi ko fana na bar te na capella te. Te na vanda te mais na otika mo sanga ngulu na capella poza kana poussa nango. Po lo me mabona capella zangulu. Ya musique te. Ezangulu. Merci et lo me mabona capella zangulu eza musique te kana otolo baraka. Tozonga suma muke na nzemba frère Dada Luau. Nakoba ngate soki pasi natalela seyo masiya nangai yosopela nga makila pona bika wana nano na yebi yote. Kotambola ngai na mokili oyo kolotambusa kanga wanana kobondela zalaka nanga pona tika kaka na yo okotika ngai te kolona ngai motema na ngai posa na yo otango lisungi ya bato ekemosika tango wana ya yo eyaka. Merci à mon réalisateur Madame Maldini Mayanga babi lisuka nzambe sa musana ngo boto ndanzemba frère Dada susu abitala babi fo ne mtala makambu mikolo nzama pambole mabo babi nzemba beti zo salanga bien makasi abitala na biso ba oyo mais to ki nzemba frère Dada Luau et sali biso bien makasi toujours quand na émission parlons Jésus-Christ 100% Jésus-Christ tozaka elongo na mosakolo babo ya basambwa oh les oiseaux papo la zo yindi sa mabe quand ndenge mfumu ntsaku fumumpa mon père à moi abera que non giga lukinanga pasteur a moto ya shosho avant osulanga denilesi ziona pasteur ma shosho oyo asala ke atracer ntila comme ça denilesa sukisa yona jidamino mosakolo babo ya basambo afumu ntsaku fumumpa motema la grande dame Mimi Matondo depuis Londres yé yo bomo na yemoko en tout cas maman Mimi Matondo yo mto ebindongo mimaka makambo yo en tout cas mon vieux ce que lelo na bengi mon vieux po balobi imilité ngo sala biso basala nzambe na bengi yo vieux parce que oza grand frère nanga
À part bon Nzambe za grand frère, babi nanda ko respect zalaka. Jésus-Christ aussi avait aussi des frères. À respecter un peu ba frère même le dernier jour na. Donc ndenga pe na respecter yo. Respect ndengo pe sabiso bokonzalo la. Chombo na ngati lelo. Oh, chombo loka mosala Nzambe ti lelo. Oh, n'a pas ça Nzambe la vie téléphone pas ta photo. Ben non, c'est mon vieux. Et ça va le conseiller à yana. C'est pas un péché. Mais on sait musala Nzambe, comment na téléphone, bandi me belo ça ngwa ba ma téléphone, il faut qu'on fumunsa. Les pambolés ça a particularité. Oh bazar en église bazar je bazwa les pambolés. Bon, yepelo kwa ça de loi faut ngoya musika. Mais pesi yango. Nzambe na pesa ka makolo banda beta bali. C'était ça la bénédiction. Nzambe na pesa sur le pamboli mutu kwa ngabo na orso lo ba malamu pona. Na lo ba malamu pona couple na. Ya li pana nguba te lelo na nzela ba prière so Nzambe c'est que libala na bango basanga na lokwa musapi na linzaka. Po linzaka te longwa lokolo so mutatelika ba li sapesi li goût. Donc pour ça goût fo linzaka za. Asala. Nenge lo patu na tika lo na mwasi na. Tout pas que ba charge, tout pas que sono. Il attend encore un moment siné. Ah, faut que je pas mbola mabala. En tout cas, maman à Londres, na bon ngo tanga kombo po misa bitumba. Na niveau à Londres na bibasi bel bakana mobile niveau qui chasse ba botulo mais quand ram tema. Ba te belé na Londres bazela so ba yebe basi belé ba botulo mais le roi za na sama futa na sa alliance na biso to bombaye. Ata moi si outi na côte poule na poule nord kuna yo luki na chasse zo été. Merci Babi Botswana Mosakol Babo ya Basamba toujours avec Fumuntsaku. Hein, Fumunsaku Fumupa, mon boss, mon papa, mon grand frère propre. Abi, petit nanga yanga na mto kabula zate. Donc mto ezala o la grande dame maintenant abi que non, jigasu yete abi ngam to kabula ngana wazate. Hein, quand Jenny ka foot moi ça ma konzalo barabi jiga toujours na mutema vanda wana. Donc ngape Jenny ka foot na vanda na kit nanga ngbende nanga wana. Et merci à Dersi Mutombo depuis Paris Babi. Ba effort no sala pona ingénieur na yo pona Arnold Bikouma 520 giga tata mapasa et sala makaka na mona ngo ça ma donne ya on va kuta ya te pona na moni ebele hein solo ah mon vieux mon vieux c'est pardon ngana soulever na moi point moko boy pona vendre les choses que so matanga moli mon sang so mato bimisa kaka moli mon sang mais question te bakena na nyongo moli mon sang mais so na kino ba passer bele bazwa teti est-ce que lo ba passer ba lo bela Denis wana ba passer ba critiquer ene nanga Denis est-ce que ba passer on ba ça bien bien basa bango bien te basa bien te c'est que na place ba passer mieux vona ndima nanga l'honorable Aaron Mukula. Pourquoi on dit honorable? Parce que Aaron Mukula za raso azoya moni mutu nzela maman ki na kebwe atem si chipa mimi ki déposer. Mais posez-vous des questions, combien de pasteurs mutu ko ta mo bandimi mutu asombela o. Mais c'est sûr même mutu ndimi na mutu kana. Mais ça la ela bino ba pasteur bo bomi mabatu na kata ni noti. Te eza biso te eza bango ba pasteur a particularité. Mais pour ça pasteur. Mais na za pasteur le roi bango te. Ngana pasteur le roi bango te ba mais quand ça me na 42 000 francs congolais. Mais quand ça me na 32 000 francs congolais. Mais ça musana bino bosala ka yango wana mais quand ça me na mais quand ça me na mais question ko pe ngana ngati na bino yango wana. Mais comment expliquer que bino bokoma ko lobana na église ke ba meka kanzambe. Nzamba meka kai. Oyebi mutu mususu déjà de nature so mo bonga zaka na restaurant na bomwana ba mesana mi ko meka ko mixer biloko na kateli. Tina kimukolo zaka na système ko meka. Yango mo ba passer be ko système kino. Mais quand nzambe na nzamba mungwa. So lingo meka mungwa ke meka ya mosa lota tika libanga mungwa. Botu ko meka nzambe ya busoba. Ba bi nzambe ba taka une épreuve. Épreuve on les avait prévenus. Nenge Eli ataki épreuve par prophète Abal, wana nzambe bataki bongo. Nenge Eli ataki nzambe nene épreuve abi, sinon à ma parole moule bête pendant 3 ans. Mais épreuve nzambe na reposer en wana. Nde Denis laisse nzambe épreuve. Abi ke so bo tembe ba. Goliath akwea. C'est ça. Goliath sango nani? Idingwe. Nani? Na bangeta idingwe. O mebiso to bana nzambe ba bikka na musique babi na ko banga te. Yawe na ngai yazali mobateli nanga atana kati ya binyoko ngana tingamba na ye bango bana place babata matin biso to na nzambo to batamaka otelemi ngai na fukami o mikitisi na mikitisi e pana yonde na suiba moy kumisama nzambe na mawa azan nzamba mawa en tout cas nzambo apambola Robert Mupengi na France pambola ekaka nzambo apambola Patrick Mupengi na bando so so bali pamboli place oza bando lo baka gérer soi nzambo asala ke tupaka za na mayela musique nzambe matise lisu likolo nzambo asala ke mwasi a pembe ami de Roberto na France azala mère double nzambe pambola su tuko ko mama quadruple dans so bota pour mapasa 15 pesa tuko 15 na mbala moko akanga mama clôturer lisolo bota pour mapasa na pesi su fuga ngimi mbote wana mbote te mapamboli no boka maman pamboli za la bongo pamboli za bongo. Non, la boîte qui est le libanga, mais or c'est la bénédiction. Je le je le reçois. Zala moi na foi.
En tout cas, na bénir vraiment. En tout cas, bébé na komi sunoko. En tout cas, na komi noko. Bébé Anatole na pesi mbote. Félicitations la petite sœur nanga propre. Lobi Aïe Alisanken Doris. Donc, merci beaucoup Missinga Sunoko pour la 3e fois. Lengi parce que aux amants nous obota dans les mariages. Et kitoko, aux amants autant vraiment la loi ya Moïse aux correct. Na nouvelle loi peut aux correct. En tout cas, na banaka sa pembe. Kombekate ba beau gosse. Ba beau gosse en tout cas. Ba mbote la bino ngwana, beau frère nanga Marc. Na pesi mbote Marc Kabasele. Papa nanga Pekos Mundeba. Na bi reçoit la bénédiction pour cette année 2020. Parce que na ndisco ça ko pas comprendre que na za mwana non mais sur la minute na za mwana Nzambe. Na bandisco ça ko la pono ke mbulo 2021 ezala mbula succès, ezala mbula bonheur pona yo. Ezala mbulo Nzamba olongola ba blessure, ezala mbulo Nzamba akauso ma miso, ezala mbulo Nzamba otombola ba oayo. Marabushi Kerebo Santa Inda Barabushi. Ya toke musika pardon. Merci Nabino Bozaki belé pour na Hollande. Monter ça makambo belé. Pour na Hollande émission. Même Montréal, même caméraman na komo mona e nzamba mo monisa ngai. Non, madame Mayanga obetelo. Nzamba monisa nga madame. Ki sapo mona ko musa nzamba so laksa biso lo. Non loba. Non loba. Ya mona ba kache ba beta bino po nini. Bozo bo mama nzamba na ba fati trop. Nzamba bina bisamada hein. Alongola espoir ba regret. Ya liboso anga selen 2021 alongola espoir regret. Soit quoi a tellement avancé. On a vu banaé. Na lobana mada. Mais t'as si côté sur caméra. T'es même la télé, dans notre caméra, même la télé caméra t'es. Nana mis sous partout. Jésus Christ a ndamona ke ba crucifié mais est-ce que nzela ngo kindaka déjà? Maïba ke lo organiser la croix. Est-ce que que ba pasteur e bende boza beto to lo bana na sena, ba pasteur e bende boza boy. Ba kache ba leki bino na onction ba o bosa nzambe na bosolo. Ngana nuna ndenga mabete na za mwana mukena lelo me na niveau nzamba tombolanga so pesinga kacha ko dingwe na obeta e. So wana bitumba na obeta e. E bitumba ni ozo ba bitumba ya molimo to même ya molimo même musuni. Yo bete dingwe. Oh, mengane na David. Papa yo me oyo kenda ba ovana na obana na boîte na boîte na mwasi na otita ke bosa nzabe okeso me na mwasi soki liboke na ba. Mais na bien, grillade ba teli banda bar musique zo beta. Yo ngo sangani na yebi ferete. Na yebi ferete na yebi fali. Na yebi bazouk, na yebi dadju. Na yebi maître Gims. Na yebi papa Lutumba. Maman na lola tangela ka lola kombo ya papa Lutumba e. Vous comprenez? Donc na yebi bango. Maman nanga sali nyonso na bokasi ya bomwasi pongolof na yebi. Siko na ndenge ozolo gana oyebi bango nyonso oyo ka be musique na bango. Siko kache mo ayema boye yo za préparer te abeti yo. Na lobi et pas nanga musique on est beta te mes voisins nanga soka chongo na yo kaka. Pour toi lupango moko. Mais quand tu as ta distraction c'est comme moi afuta mbongo na ye. Afuta mbongo pa bayer. Ngana ko bisete kata musique ngana na pasteur yete. So tango zo beta na yo ki te pasteur tika hypocrisie. Conseil ni au pesa ba pasteur o ba sa nzambe na bosolo te o ezaki bazolukara ko kosa peuple dédié. Na besoin nini? Na émission na biso ya parlons Jésus-Christ. To conseil mingi ba sala nzambe oyo bazo sa nzambe na bosolo te o ba pandi ba famille batu ba pandi mabala batu surtout na poto et baby nga besoin conseil wana pendant 1 minute. Merci bande ko nanga poto bolandanga bien ba passer pe ya Kishasa bolandanga bien parce que ba passer à Kishasa dans un genre maté na biso o poto pe bazana genre maté na bango tsolo te passer poto le baké yamba voyage ezala raté mais biso yamba voyage yamba libala mais on a poto bloko ezala raté yamba ko bota est-ce que bango de balonga stérilité bango de bazana posa billet avion te bango de kam to bazana posa ba vendre stabilité na vie tika complexe ba passer belé le bolonga na complexe mode complexe so bomabino à part cela boya suna mode moko ya mabe jalousie so muninga avancer tika kende et puis ya mutu ya lisusu bokoka ko simbelo ko nzamba pesi binote o nzamba pesi yo soko zumo élévation muke ko mo ko ba grigi ba batelo tangu yo zwa ki grâce wane pa nzambe tata moi sino ayaka ngangano ko mo consulter le lo azalaka yango edingo ko miteti po ayebi binope faut que l'on ait dingo na débat contradictoire bo atangila bomba passer ya yebi pona kanana na se définir ba passer na tout ba élève ne ba matala ngomba bando zo ba kao bo sambwa bo lapadi boya ngamo de ya Denilesi fimbu bo lapa bo sambwa Denilesi en tout cas mon vieux aille de l'avant à l'initiative non na biso ba soda to za to bundana ba okoya baba nzamba ba prophète bal ba okoya ndetse dingo na yebi bien okoya pété amta mula ibete kana sama kola okoya boya
Merci Nabino Bozaki Belé pour Rolanda émission Nabino Parlons Jésus-Christ. Vous avez présenté par moi-même, hein, Arnold Bikouma 520 giga, autrement dit Tata Mapassa. Non, c'est Nabino qui les 1er mars, pardon, et ça anniversaire il y a ba jumelle, hein, ba bébé nanga o ba kana mukili. Une année na bango koka le 1er mai. En tout cas, joyeux anniversaire Nabino Bananga. En tout cas, joyeux anniversaire. Papa vous love de tout son cœur. Malgré Baya Nabino ten église n'a pas mbola bino parce que bénédiction ça ngane sika moroté. Ata bango baza bana Ismaël, biso toza bana Abraham. Mais Baya ke Ismaël on a zaka musisa ya Abraham. Donc boya maman nenda zaka gar. Boya biso to pour bonde la peto pambola sou bino na nko. Pour bon mériter ba double bénédiction. En tout cas, joyeux anniversaire sur ngana bossa na Mélanie Ngengo mwasi ambinga mwasi nzamba kata tai na kanda des ali sumute. Merci vraiment merci pasteur Baboya. Mosara Baboya basamba na invitation na yo, invitation na ngondi maki. Pe ba sambwa ba lapadi. Merci vraiment nengo oyaki ko ya na émission na biso ya Parlons Jésus-Christ. Boye zalaka bien ceux qui basala nzambe msusu pe bokoya pe kaka na kata plateau na biso ya Congo Cool TV. Le roi l'équipe boya te bazu des voix. Hein boya to koyamba bino. Eza nango gratuit, eza nango te onité. Dans basa nzambe le roi bomo kima na bokabarate na église yango bomo kima pe pour ça l'émission ah ya Parlons Jésus-Christ. Ba pasteur va comprendre que tozo yamba lisu ba pasteur ba vandi na mambo ba lecteur. Bon minga na mona ba pasteur te ba lecteur à Bible. Verset tel atangi ba vana na révélation. Est-ce que ba comprendre que une émission ba révélationniste ba ko moya. So yebe pas petit verset na vana na révélation li banga. Au petit verset ngana na révélation li banga. Verset ne comme ka ko kanga yo. Ki ba likambo offrande tozo ga to lobela su likambo offrande. Offrande beba. Merci Nabino Mabozake Belé vraiment, merci à mon Fumunsa ku Fumu papa na ngamoko o asali ke ngana minoto mona susule na Congo Cool TV malgré ba santé déranger ngai mais na makasi kana osala kaka. Et merci à la grande dame Mimi Matondo depuis Londres, hein. Babiko ko ba mapasa le 1er mars ba koksida une année déjà. Ezaka signal. Et merci à l'homme Mufengi depuis Canada, babi moi sa chocolat. Hein babi moi ça ba solo là. En tout cas là Mufengi yo rozanga te ngona pesio. Merci vraiment. Na pepio kana. Babi le 1er mars eza anniversaire ba mapasa kande zalaka. Et merci à Dercy Mutombo le grand roumain babi depuis Paris. Dercy Mutombo petit frère propre. Hein pourquoi pas à Nathalie Sapo depuis Dallas. Hein pourquoi pas Jenny Kafuti moi ça mon kondi. Bérin rouge de Luanda babi bambote belé Bérin rouge de Luanda bosimba Watanabe makasi. Bosimba kaka, bosimba makasi. Et merci à mon réalisateur Maldini Mayanga depuis Musika, babitaka si ma caméra so moni qualité image, hein, bo moni montage à bien, bo moni ba son bien boy Maldini Mayanga, yenda sali ke biso za la boy toujours. Et merci Satana Mayanga. Merci à maman Tété Botamba, depuis Hollande, hein, maman Tété Botamba, babi, maman Banebele. Et pourquoi pas Lilingo Mabele? Aïe mon vieux. Lili Mabele, babi so monte dans cadre kitoko boye, babi cadre maison ya bien boye, babi maison partout sono, babi ezaka musika te na elo ezo awa, babi ezo 48, non de loin ki mwenza, babi maison esa baba fla bien, ti bomona ba mbunda bien, bomona ba mixeur bien, hein, babi ande place makambo esa masama partout mvola na musika ba mbote belé ingénieur. Pardon vraiment monsieur le journaliste. Na limboli la ba moki ba ninga na nga ba pasteur to zakala ba matos te to somba ba matos te to luwa ta église to moment ndeni to luwa ba matos ta matos yango ti donc bolula église nanga beta ka son église nazo iso so beta ba minga ba voisin sala ba fissure biloko na soka to ba moni biloko za moki beleza ku ne palanga na komi na 4 cellules et kangama mapango de nos ba instrument rolemba kuta pesinga ba instrument fili en tout cas pas tout sono nzamba pambola on a lo bana nzambe mutu na yo on a fo ba kabolongo bitendi ba pesa ba tuna États-Unis pour ba toma les États-Unis ba kufi coronavirus donc mutu na des questions que ça bonya les États-Unis. Merci na les amis de Congo Cool babi que bientôt bozo sous 4e épisode ya film malgré ba bazaki mo ba kokosa mike ba mike un peu koyebi sanga ba tinenga message babi que giga yebisela biso kuna que mo ba difficulté za makasi na o etali finance pour ba ça continuité à filmer on a botala ki wana. Il y a le sacrifice de ma mère. Ceux qui sont bien abonnés à la Congo Cool TV, hein? Babi, mon vieux, mon papa Sami Laza, hein? Babi, ceux qui sont les amis de Congo Cool TV et au la bien. Mais pourquoi pas à mon vieux Lilingo Mabele, LMS. Babi, ceux qui sont les amis de Congo Cool TV et ça la bien. Fondation Lembiaka toujours en forme. Fondation Lembiaka. Avec Fondation Oyo. Et si mamie na 520 giga depuis Kinshasa awa
oyo nyonso balingi basoutenir biso na fondation Lembiaka tozali wana numéro de téléphone ka obomoni wana plus 243 97 20 56 910 bobengi biso tokoyesa bino biloko oyo esaka po tosunga baorphelin tosunga baveuve baveya tosunga bato mosusu oyo omoni ke aza ta na pantalon olata te mais tosala mwa effort na basala nzambe omoni tozalaka na bango awa topesaka bamwa mike mike na biso na fondation Lembiaka mpo esunga bino mpe bana poto soki bokosunga ekosala bien vraiment ekosala makasi. En tout cas monsieur le journaliste ina bosanelo mwa mutuya en tout cas mpona bato bolingaka débat contradictoire bobenganga na numéro nanga WhatsApp plus 243 pour ngana no même na plateau po boyebi place te bobunga boza bino bana kishasa wa bana poto boyaka usa cop bobenganga na plus 243 89 53 23 750 plus 243 code RDC 89 53 23 750 wana so bobengi bokozwa directement ngamoko l'évangéliste Gloire Mundeba Mosakoli baboya basamba autre madi na pesi mbota makasi epa na yo chantre nguya la sœur Kevin Mubiala moi so nzamba bi 2021 eza yo groupe Parlons Jésus Christ babito sala salaka wana ba lien bino kokota wana botala bolanda Mosakoli bino pe boya ya ebele nazo lobaka pe nazo bandela kaka le 1er mars anniversaire ya bébé Mariana et Maria ba jumelle moi kitoko ba botamaki le 1er mars minga lo baso ate la grande dame Mimi Matondo hein la grande dame Mimi Matondo maman le 1er mars na lo baso le monte maman tete botamba depuis Hollande hein le 1er mars na lo belo mo roté ngakaka mosala libele ngaloba muke ngana bino tomona nimbala ya sima na Michel Koya bye. On va passer tant que bien mon frère Fali, c'est parce qu'il a bien frère Fali. Pour nzamba soir ngana na tchétché. C'est ça ton histoire. On dirait nanzala. Tant que yo comme yo mona bo frère